Chef, ouais, qui t'a battu à l'île. Bonjour, Mona. Toza na biso sika musupe. Toza ni boso centre d'accueil ezo la kisete lelo selelo. Makonzi ya bule azo ya ambiance eza total. Vraiment ambiance ya total bazo tata makonzi ya bule vraiment na kata centre d'accueil. Rien à commenter. Bino moko bomo na kaka ambiance ndengeza. Esengo eza makasi. Oh nyonso sécurité mokonzi. Mokonzi azokota nyonso moni eza nango bato baye matanga te. Oh bavani na morgue nde bato bavana na morgue bazozela te. Lelo awa na centre d'accueil eza benda bika. Eko yinda mabe nde bokomona bino moko na misu. Boye ya tata mokonzi. Vraiment ezalaka chaud. Malgré tout kokena ezaka pasi mokolo akendaka mai ya misu etangaka. Mais koyamba ye en tout cas bino moko bomona. Donc mon union ça déterminé ba yaki banda 6 heures. Si côté suite comme 13 heures. Mon continent na comité mais tala kaka. Mi zobango. Tomoni bilo na esengo mama esengo za nini? Esengo za makasi tata molimo santu kati nzambe kati na bato asiko kita kati na awa na mboka Kinshasa biso nyonso totonda nsami na esengo tozali kozela kaka ye momo konza bule aya koloba liloba yango moni biso nyonso ye toyoka ye esengo ezali makasi esengo ezali makasi mama komona biso ba jeune toye tokoti na kati ya centre d'accueil eza pona ni sécurité vraiment totiki ba mbungu totiki makambo ndenge na poko ya papa na biso vraiment tosa musala aya na lipambola sopela biso tosepe na komo tata molimo santu nde tozoka na fier toza na lolendo po papa na biso azoya nzambe na biso osala po biso tozala mokili mobimba monde nyonso esani ezala tozelaki ebanda dimanche samedi lundi lelo mardi bayebisi soki papa azouta mbanzangu azokitela biso na Kinshasa nde lelo nde tovandi nde totelemi touti na misala totiki misala tokati yango surtout nga nzamba mapasa papa apesanga mapasa na 1 heure na koboya yango mpona boya papa mokili yango nga na lobi toza na esengo makasi nde nzambe na biso azali koya ndenge azali koya azali komema na biso kimia nga nde nazali boyo natiki 3 personnes baza maladi na abandonné bango mpona yebi ke papa saleki kuna ake kosalisa bango ekosimba mpo nga natiki bango na maladi yango wana toza na esengo makasi nzambe na biso papa mama langa kolomo pela zoya oye sengo nini esengo nazala ngo ya koloba te mama ya koloba te sengo leki makasi omona pene tilobe ezalaki ne pa mamali journée mobile mbote na bino mbote mama toza na esengo makasi koyoka nzambe na biso aza na nzela azoya vraiment eza esengo mpona biso esengo makasi toza koyoka esengo eza makasi mama koyoka nzambe na biso aza koya tobandaki kozela yango depuis dimanche mais lelo tozomona eza réalité esengo etondi na motema makasi tozozela papa na esengo makasi papa oye toke pa groupe ba jeune esengo ni mama toza na esengo mingi yawe azokanyata biso makolo awa na mboka Kinshasa esengo makasi mama na biso ndoko moni biso boye nzambe kati na bato nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu kiangani azoya konyatela biso makolo awa na Kinshasa mama makambo bono afa na ndako jaja na fanda na ndako tala kaka nzambe toza na esengo mingi makasi po tozozela tata molimo santu na kini tozozela mapamboli ebele tozozela mama toza na esengo mingi papa zoya esengo leki makasi mama yomona nzambe biso mokonza kule na mabeye ya kini awa toza na esengo makasi tozozela ye awa en forme
namona kunde na lobate dega yawe azoyela biso na mabela Kinshasa nazane songo makasi ya makasi yango ka bana balobi esengo yango wana kaka balobi mama toza la papa na biso na maboko ya bonzambela biso azoya tondisa milesengo makasi alekozeykomanda dimanche topoli lobi lisu toyeki awa lelo lisu toye toza na esengo Papa Esengo toza nango awa papa banda azalaka na nini nazalaka depuis l'année passée siko azoyela biso lisusu kati na centre do Esengo toza nango ya kosakana te nene naza boye natiki nzungu apondu na moto bana bazate na chango mai ebele ngabifona mona tata molimo centre nzambe kati na batu donc ifa akutana na centre na mona efara nazo mapamboli wana kaka ndenge ya lobi doki ambiance eza total rape atiki nzungu apondu na moto même si mona tikala kotala ngo na ke kozwa mapamboli oyo na koyela bino na ndako mama kutuna tondi na saya kosakana kutu te na tiki kaka pe nzungu na moto ngai bia fumbwa ngana lobi lelo nalobi naza kuna te na mwana na papa fara kaka boye nayoka na sango te nakenda vo penza okuta maman moto moni na Esengo nini ozana en tout cas Esengo eza makasi ya ko ndenge tozozela nzambe na biso papa simo Kimbangu kiangani mokonza bulelo mokonza lingomba azoya donc eza Esengo toyebi ke koya na ye memela biso mapamboli kimia makambo ebele donc séjour na ye vraiment tozozela ngo awa donc na kati musala na binaya pour kokota wana ndenge akotaka nakota moi te mais oyo talaka leur papa kotaka donc na makasa eza ko vibrer na bina monango koyoka eza mabe retard makiambi merci beaucoup au moins na sina seki lokwa na sina seki esengoleki bon miso madota ndena sina moni drapeau kuna nga binzamba komi pene yango wana mama esena zena dikawo moko te esengo kaka eleki ngasi mama Bote mama journaliste munene penza mama Esengo makasi koya ya papa epesa biso Esengo toyebi ke papa memaka mapamboli soka ye kaka awa ezali kimia mboka ekomi kimia mutu na mutu aza na problème ayebi ke akozwa solution toyebi ke toza kotonga pe nkamba toza kotonga mise alors toko participer oyo nyonso papa kosenga mutu na bozwi na ye toko participer Esengo mingi tant azopesa biso pe mapamboli soki ye asepeli biso tozwi mapamboli yango toza kosepela makasi koya na ye na si oyebi ke lelo mardi lobi mercredi papa kozala bino nayebi yango Esengo ya kosakana te mama journaliste donc papa penza akalikilaka ndenge nini akozala na bamama na ye toza na Esengo po lobi ekoyinda na bamama ekoyinda mabe mama journaliste lobi bokoyoka yango merci mama pinga soda zoba ata ba oloba te bakota bayi bakele abazozela Esengo toza yango
tozala esengo makasi vraiment maman parce que tozozela nzambe la biso tata molimo santu azoya déjà longwaki déjà la mboka mbanzangu pas comme la biso na mboka Kinshasa yango la biso basoda na ye tozali présente pona topesa ye honneur na ye oyo bongisami na bonzambe na ye yango tozozela ye Maman na yebi tena loba nini pamba te tozali na esengo ya makasi kozela molimo mosantu nzambe na biso simo Kimbangu kiangani molimo mosantu esengo zali makasi bandeko bazali na bandaku baya ebele baya vraiment ebele pamba te nzambe molimo mosantu akomi obela maja pene pene ya okota ya mboka Kinshasa. Merci. Mwana nyoso za na ndaku yaka deja za na nzela zo ya biso desto komi ya omona biso tozana esengo makasi kozela nzambe molimo santo papa Simo Kimbangu kiangani tozeli ye na posa
Papa yaka na yo na Kinshasa. Bana baleli yo. Tala bana ndenge bazako sepela. Bazako sepela. Aye. Nzambe molimo santu. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Mokokisi ya bilaka. 4e génération. Yende. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Tala ndenge bana bazako. Papa oye. Esengo yako yamba nzambe na biso. Papa oye. Mupepe bandi Boye nde ezalaka Nzambe baletaka ye bakumisaka ye. Voilà. Kaboli loso yango etikali mwandambu yango. Okesomba mususu. Akesomba mususu mungu ngwana. Onyoso zaki na magasin sili. Fufu, nyoso sili. Oyo taba tomate. Tomsone ndambo etikali bambuta baya kozwa ya cabinet etikali yango nde biloko na bango tozosi baya kozwa. Moi biloko yango nyoso. Déjà comme il est dégagé. Là, okuti basi babandi déjà kotokisa ngo déjà ba madesi ba mususe bandi obela. Solo. Kala. Auti mbanza mungu kokoma yango. Kokoma nyoso. Vraiment.
Papa Jim Poto, Otelami Awala Kibina Express. Papa Pia Zalito Zinayu, Papa Jim Poto, Yapala Lumbanga na Kibina Express. Avec un soleil accablant, mais malgré ça, nous sommes toujours là. Parce que nous sommes dit que non, en temps la place, il y a un enseignement de la place de